Dr Muyembe azali kosala makasi ya kondimisa minganga kozwa mangwele ma COVID-19. Tembe ezali nanu mingi pona mangwele ma COVID-19 na ekolo Congo Démocratique atakati na minganga baike. Secrétariat technique ya bitumba na COVID-19 na nzela ya Dr Jean-Jacques Muyembe e kitaki bongo kosolola na minganga ya l'hôpital monene ya Kinshasa e benga makakala Mama Yemo. Na masolo mabango, minganga ya basi pe mibali bazanga kite kotuna mituna. Dr Muyembe ayanoli po etali litumba ya mangwele po na minganga pe bapesi lisalisi na bakoni. Baye bazwaki mangwele na baye bazwi yango nanu te balandaki ndimbola. Dr Muyembe alendisaki bapesi lisungi ya bokolongono na kobongola makanisi pe kondima mangwele. Alobi ekozala po na kokata molongo ya bopesani bokono na mapitalo to bisika ya kosalisa bato. Tolanda Dr Muyembe. Avant les autres épidémies ou pandémies, on n'avait pas les réseaux sociaux. C'était le journalisme classique qui raconte des histoires vérifiables. Parce que les journalistes qui écrivent doivent mériter la confiance de la population. Si on commence à se tromper, à dire des mensonges, c'est fini, il perd crédit. Mais vous pouvez mentir dans les réseaux sociaux aujourd'hui et demain vous corrigez. Il n'y aura rien. Et donc, nous devons lutter contre cette pandémie. Nous devons lutter à la fois contre la maladie et à la fois contre l'être humain. Donc, il y a deux épidémies contre lesquelles nous luttons. Voilà. Alors, pourquoi ne pas recevoir les vaccins? D'après notre collègue qui a parlé tout à l'heure, c'est la peur. Il a peur. Il a peur des effets secondaires à court terme ou à long terme. Parce qu'il dit c'est la première fois qu'on a un vaccin à RNA messager. Et nous n'avons pas assez de recul. Nous, on vous dit ceci, que le vaccin à RNA messager, bien sûr, c'est le vaccin de dernière génération qu'on a eu. Et ce vaccin a été également produit très rapidement. Avant, le vaccin prenait des années pour être homologué. Mais avec la COVID, étant donné l'urgence, l'OMS a autorisé l'usage. Simana masolo na bango minganga pe bapesi lisalisi balaki kozwa mangwele ma COVID-19 po ezali nzela ya kobundisa bokono boye. Manso masuka ki malamu.